réponds-moi, Mouteba. Cimetière réservé. Les Chinois, baokam o muto sumbeni yangwana e bine limoko ezali kolosa na epsi bino rosakana te. Fali Ipupa azolo na catégorie ya batu. Akoma bientôt la na catégorie ya ba ange. Fali Ipupa azolo na catégorie ya batu. Akoma bientôt la na catégorie ya ba ange. Likolo ya koyemba ba voix angélique. Dembo ayemba abina et tout. Mais tango akutana ki collaboration na Aigle 207. Parce que là, on dirait que René Soso Pembe a bétara naé 103 et demi. Parce que 103 et demi, tu es par des, ou plus à 207. Elle est à 103 et demi. Fallait pour venir me confirmer ce qu'au 207. Boyo kambunda, boyo kalokole. Hein? Jesus. Boyoki lokole ebeti minda ebeti. Dans ce que moi aye. Mama yeye mama yeye des hein do animé ba ndibu ba chinois hein ba ouest africain ba kamwe musala o fallait pas sali na podium puisque fallait Ipupa alakisi combien aza capable hein asimbi na pasteur motole ya Kembo ya musique congolaise fallait Ipupa sur le Ibou na langage. Fali Ipupa handicap la merveille à maintenir voix naie malgré ba mikolo délai ou ezalaki absent na média, absent na scène et puis absent na ba répétition. Toujours été fort, toujours été là au four et au moulin. Tokolo ba nini oyo Fali Ipupa saliki na musique congolaise. Ke na minute oyo musique congolaise et simbami na maboko ya Fali Ipupa. Répond Fali Ipupa et le bisibat. Finalement, Fali Ipupa vandi kimia et le bisibat. Asali banzembote et le bisibat. Conseil mambo were uti oleka a ba fingi et le bisibat. Mais sortie médiatique na ye na revendre kimia. Mutu nyonso tout aza kolobela yango. Faut voir grandeur ya star. Autobik na kombo ya Fali Ipupa. Toi balandi nyonso ya Denis Merveille officiel. Salut to panzana rande boy. Merci beaucoup bientôt bolanda rabiso ton milité pourquoi vous partagez na biso même ma vie bozara ba kizengi te bazo baté pour vos téléphone, tablette, ordinateur, bo fina la Denis Merveille officiel. D'abord non c'est le moi mon quai ya exercice mon qui vous ça toujours. Bo s'abonner s'il vous plaît, bo partager la vidéo et vous savez bien makasi à l'icolo à côté notification à l'icolo à hein place oyoyo côté monde la oyo et à place oyo bon cliquez place wana bo s'abonner pour ça là bien makasi. Alors toleki moi mukie na actualité o eza ko dominer makasi pardon par rapport ya ba sortie hein oyo ezali ya deux artistes congolais, deux stars congolaises na kombo ya Fali Ipupa na inonce di oyo akendaki kopreste na Trace Award. Trace Award ezali premiation ya makasi bato ndeko balanda biso na mikolo uti koleka balanda biso na bane passé bayebi nini elakisi Kora bipai wapi Koffi Olomide na Werason nde babeta record ya Kora en Afrique. Koffi azwa 4 Kora yango komona etikala Quadra Kora man pas azwaki na édition moko tous les 4 Kora. Wana pe Werason vient na biso pentone azwa susu ba Kora ya ba catégorie belé meilleure voix masculine africaine, meilleure chanson, oui je pense que vous a solo là bien, hein, meilleur album. Donc plusieurs premiations ya makasi oyo basta na biso bazwa. Et souki bongo te to komi lisusu na partie oyo ezali très important. Fali Ipupa. Fali Ipupa boyo kabino moko entrée historique, entrée impeccable. Fali Ipupa zui micro azoyemba chant bato alobi ke oyo aza na kati ya studio, aza na kati ya aquarium, to aza na kati ya mai na ndenge ya bien parce que bato oyo aza na sasi occulte balobaka ke bavoa mingi eutaka na mai eutaka na basirene et tout ça. Fali azoyemba parce que aza convalescent foto oloba yango Fali Ipupa auti na ba repos médicaux oyo bapesaki ye par rapport ya force
hein, oyo abimisaki énergie, oyo abimisaki pendant un petit temps asali ba travaux exagérés, ba travaux moko ya makasi mingi. Repos azwaki wana yango esalaki mpe ke ali mama moke na média et tout, ntango azongi bato bazokamwa asalaki répétition wapi mpo amaintenir voix na ye. Fally Ipupa di Cap la merveille à maintenir voix na ye malgré ba mikolo délai oyo azalaki absent na média, absent na scène et puis absent na ba répétition. Toujours été fort, toujours été là au four et au moulin. Tokoloba nini oyo Fally Ipupa asalaki na musique congolaise. Bozo kabino moko ba chant, ba chant de poule oyo ezobima na nzoto. Ya kombo te, ya réalité. Bota la 207 ndenge betami, ndenge sal egangi. Ndenge sal egangi na 207, Fally Ipupa na 207. Alors nanu esilité ma premiation yango bato ba votaki et tout, reste maintenant babimisa dauphin ou soit mutu oyo ko rapporter yango to ko rapporter yango pardon. Et puis na osenga bato nyonso tout oyo votaki oyo ko toujours ko voter bo sala yango. Si c'est déjà ça, makelele na bato ke Fally Ipupa dem ta gagner yango, il faut ça là yango. Puisque Fally Ipupa alakisi combien aza capable. Hein? Asimbi na pasteur motole ya Kembo ya musique congolaise Fally Ipupa. Sur le libongo na langage pastoral. Hein? Motole ya Kembo asimbi yango boué. Le temps na bina ki c'est bi mo boka mo. Ba bina on dit écoute, va c'est le quoi na mai. Hein? Donc, émotion. Na ba chinois, ba okam o muto sumbeni yanwana e bine limoko ezali kolosa na epsi bino ko sakana te. Fally Ipupa azolo na catégorie ya batu. Akoma bientôt là na catégorie ya ba ange. Likolo ya koyemba ba voix angélique. Il faut to le makambo ezali bien, makambo ezope sa biso valeur. Kibokoko toyoka ba misise mingi ya Congo ba bemba banti ba bokoko ndenge na ndenge. Mais oyo Fally Ipupa ye nango auti nango wapi. René Soso Pembe abimisa banzembo ayemba abina et tout. Mais tango akutana na collaboration na Aigle 207. Parce que là on dirait que René Soso Pembe abetaka na ye 103 et demi. Parce que 103 et demi tu veux parler au plus à 207. Avec 103 et demi. Fally Ipupa ne mutaye ko confirmer ce que 207. Ayembi liboso Mayday hein, ayembi liboso Mayday. Fally Ipupa komi ayembi Mayday, ayembi Mayday, elengi makasi bato kanisa ki a se limiter toujours wana na mélancolique. Tango ayena 207. Boyoka mbunda, boyoka lokole, hein? Jesus. Boyoki lokole ebeti minda ebeti. Tant que moi aye mama yeye mama yeye des hein do animé ba ndibu ba chinois hein ba ouest africain ba kamwe musala o Fally Ipupa sali na podium eleki makasi mingi ba bini ezango ezote ya biso inos biolimbi sanga na ofinga ote mais o melami na prestation et salami kuna vraiment on a moni makasi inos bien ça me semble un peu bien tout ça c'est pas un problème mais préparation na ezala ki mo muke limité par rapport au yo ya il fallait pour passer là qui alors qu'on se le dise que na minute oyo musique congolaise et simbami na maboku ya Fally Ipupa repos Fally Ipupa et le bisi bato siko finalement Fally Ipupa vandi kimia et le bisi bato asali banzembo te et le bisi bato conseil mambo ya were uti oleka awa ba fingi ye et le bisi bato mais sortie médiatique na ye na revendre kimia mutu nyonso tout aza kolobela yango faut voir grandeur ya star oto binga kombo ya Fally Ipupa ya Fally Ipupa di Cap la merveille hein grandeur ya Fally Ipupa di Cap la merveille et mon ani na miso ba tunzambe na ngai soki azu premiation oyo te ba fan nyonso Fally Ipupa ba wengemen ba latino ba nyonso to ba nga Fally Ipupa to sala makelele parce que
déjà il a qui s'est mis sur batuke il faut que abima anzambe na ngai pour ka babuka na loket so que ça qui bien na bina a ngata bude neti fallait pour ça na podium a na so ni sa loket bon mona bino moko ba makambu oyo ya sikape ya solo o fallait pour pa yemo a sala donc tout ça est belé oh tout ça quoi appuyer musique congolaise surtout tout ça focalisé na Fally Ipupa parce que misala zo sala eza ko monana podium est bougé Afrique du Ouest est bougé Afrique anglophone est bougé na ba réalisateur ya ba sala mama ba courant surtout bango tout bazo kamwa comment expliquer Fally Ipupa out na convalescence outi en pleine comment en plein repos mais aye abini le biso na podium alati surtout ya kosakana te kala kepi alati Fally Ipupa hein mandefu soin ndi ba pakoli yango ninyo mabela ngombe soin ya kosakana te donc il faut ton dimaka ba œuvre ya ba misala ya ba elo mutu osala il faut ton dima yango tolobi te ke aleki kofi tolobi te ke aleki wera tolobi te non mais à sali vraiment prestation moko bo eza correct et yembeli na ye d'ailleurs il y a d'autres vidéos bo mona a ozo circuler sans voix enregistrement ya studio voix na naturel o asaleli na likolo ya podium to yo kangwa kobina koyemba mélodie côté mélancolique Fally vraiment aza souka aza vraiment souka donc tous à la focaliser makasi la musique congolaise surtout na ba star o ba la fierté y compris numéro 1 la minute oyo c'est Fally Ipupa Dicap la merveille tous ça minga kolobati to ça la petite analyse pour na ko s'exprimer émotion hein comme je n'arrive pas à contrôler mes émotions c'est la même chose au na salle je n'arrive pas à contrôler mes émotions par rapport à la prestation moko vous allez sublime oh il fallait pour pas asali alongoli biso lisusu salité à miso pe ya matoyi otende ko n'importe quoi ou n'importe où kitoko makasi ba warrior bo s'abonner bo partager bo aimer ba efficace pe ndenge moko ba gaulois eza po na mabete eza jeton te ezali musala toza ko sala il comme ça ezali bien to kolobela yango so ezali pe mabete ko bwaka yango la minute o il comme ezali bien ezali musala o Fally Ipupa asali et moi na miso ya bato abonnez-vous partagez aimez la vidéo merci beaucoup auto la posa libanga ba dédicace to vous dédiquer na ba to dédié na ba émission na biso koya eza ngo pas cité numéro na biso za affiché na sewana so 50 pe to rolo ba pe numéro ngo lisusu plus 243 83 17 86 100 na suka bozanga moko de numéro 20 na la place wana on posa tout ça l'annonce ya chaîne na yo on posa to partager ba contenu o ya chaîne na yo on posa ya passeport publicitaire to filmer mariage ba reportage ya ba mariage ya ba matanga et tout contacter biso na se wana tout ça disponible pour biso ça na c'est makasi vraiment o boko sepela nango vraiment mingi merci beaucoup tous en mingi kolobate. Salutations à tout le monde biso aimer partager et liker na pesimbo te makasi na batu balinga biso Alain Nzongo hein molati simunene ya Paris Alain Nzongo molati simunene na kati ya Paris ya lati saka ko sakana te donc toute vérité n'est pas bonne à dire mais oh ya ça là quand même attends moi 10% ya vérité to kolobela yango alati ça pe a continuer toujours ko lati ça ba grande star bato minene bato balingaka habillement kitoko hein religion kitende evandi pa na ye bokende koluka ye kosala bien makasi vraiment na pesi su mbote makasi na double père hein à partir à France hein Fabrice double père donc coup de chapeau pour nayo Bobo Kalala grand frère motema nanga donc ezobeta na à travers gauche droite on était en train de tourner comme ko bouger likolo ya kotanga kombo na yo tobosani bongo te hein Nenette Malonda voilà coup de chapeau ma mère coup de chapeau molonga na ye
Comment on va moi trop, mais on va autrement. Louvezo. Patrick Louvezo ou Louvezo Patrick. Nyon so eza kombo na yi. Bako sabino te Louveté, Louvezo. Louvezo. Donc le bango bien V. Hein? Le bango V ango bien, on dirait que j'ai vu. Donc Louvezo. Mais ça bongo, ça m'a abattu la bino vraiment ma casque pleine ou la longtemps. Sans oublier, hein? Pangisita no bango comme no mingité po yokoma o mutolo baki wana kombo nani. Asa numéro ndeni no ba mingité, petite sœur na ngai Pangisita, puis le chapeau. Tendresse Munzila. Non, beaucoup de jamais. Zaina Cynthia. Non, jamais. Azer Sifo. Le matin, comme on a bien. Le baki on a autant yo Azer Sifo, Sifo T. Ou bien Azer Safo T. Les lois ils Azer. Azer Sifo. Nzambe abatela mingi yo. Elongo na mère na ngai mère Kalunga, Nzamba abatela o mingi. Elisabeth Mbweni. Bon séjour quelque part. Zalana Yokuna. Bato nyonso tout o ba imaka, ba partageaka, ba contenu na biso. Vous allez toujours wana que Dieu puisse nous bénir. Bye.